nga na pesa bango devoir moko. Il faut balongola mitakala ya Karine na réseaux sociaux na tangi pe akombo. Poza la moto yebi nzoto nanga foza la moto ozalaka mobali nanga ozalaka na ba passé nanga. OK. Mais ye mututo yebi yo vandu ano yebi nzoto ne. Délivre derrière la caméra yebi ya à la gratuité ba futela ngombongo te ba tutu ba yebi nzoto na ye. Yo kyo fumwela ngambango lubananga. Ocho kosa bato ati. Yo kyo finga bato education yo imbécile fiaza na makwanza oyo yo pa roba mulayo ane lukola. Mwana lata ba roba milai na sala clip na yo. Na kaka kilot ozaka wanati. Clip no na sala ngana ba kilot mikuse. Baby kulera mpende na. Na yema. Bo kulera mpende na epo bato ba yeba ngo faux clip. Ya mutakala public so beti na Google mutakala Karine Mokonze bimi ko s'associer na ndoki ba retomber na ngwesa kapo nani aza ndoki entre bango bale Karine c'est clair tala niveau sans éducation donc ngako to solo bina na makwanza saki na makwanza ya michopo ya kati nzoto fo ba operinga komona mais nzoto boy c'est un ndako na olata robe na lata kilamba na place na ngodo na clip esenga na kata na kati soki na émission esengi pe na lata bongo na olata do selon place yo oza condamné à vie. La fille ti azofinga Olga mama nazapi azalitika na ndako wana sa mère là bafana ndako moko mama na yeye moko azaki insensé na passé aboti insensé azui temps ya ko éduquer était et puis so yé pas aboti mwana wana ko éduquer était insensé à l'avenir. YouTube a fait au Zika bato ba tindo ba kosa yo na boma yo elle promet la mort na mwasi abatu en public. T'as dit et comme ils sont moi différence ya yona biso ezaka ke mutakala oza mwasi mutakala mwasi ya soni femme sans valeur au maudire génération na nyonso ya bana na otikeli bango au pauvre différence ka yangwana. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
Voilà, Mbote, Bandeko Balandi, à l'écho de bonne conduite, les abonnés, il y a Sarato la télévision, le meilleur abonné du monde, je vous salue. Les abonnés à Top Media Télévision, Boye Imalamu, émission Nabino, l'écho de bonne conduite, Yango Yo et Bandi, voilà. Nako Senga, Naba Chinois Nyonso, comme d'habitude, loko la DRC Bandi, Ngai Nazali Oni, Nazana Katikati Mutu, Ayaka Kocha Kimia. Voilà, ba Chinois, Bozu Kiti Bofandi. Bozu kiti pena bofandi lokola na kombi. Omoni nde bafanda na kombi. Bofandi na kombi. Siko na kati ya kombi na bofanda 5-5 na ban. C'est-à-dire bozo la 5-5-5 na ban. Parce que siko todo lingato solo la na bino bandeko na biso. Excusez-moi, attaque au sans effet. Mikolo lokola Olga Kabelo azolo bango na kombo na Yesu. Ekolekate. Je suis un enfant de Dieu. 5-5 na bam. Si on a reçu Olga Kabelo, na tche lokola chauffeur. Na kombi oyo. Il est chauffeur. Na juste oyo Karine Mukonzi aza lokola receveur mutu azo belela po bato bakota na kata kombi, mais azo tchabino 5-5 bofandi na bam. Si on a vu roulage o azo lekisa bat. Na o azo kanga bat comme on Sarato là. Makambo eza minene. Non. Bandeko nanga internet epeli moto. Ndenge kaka Karine Mokonzi alobaki. Oh, internet ezaka faire. So simbiango kozika. Lokola ekomi kozika boye. Nazana mama roulage awa na yebite likolo ya Wikipédia, likolo moto na succès. Tobaki si roulage parce que soko za na mikanda te rolekate. Permis de conduire sur les athées au kolekate. Donc mutu ko komi échantillon o tikali kaka na ndako otala gango ndenge bandeko misupe basala ba live kaka na bandako. Ils n'ont pas de plateau. Bandeko balandi awa lelo le 4 vérités encore une fois ezo bimalisusu par rapport ya makambo bino bomona ki na ba itando ike par rapport aussi il y a sortie médiatique na lobanine avec force ya Karine Mokonzi. Kwa isa Olga Kabelo Kao Sarato Lazawa bon de livre au Fongola c'est-à-dire nga avant na bano dédicacé maintenant nous faut ba monana Sara po Sara na monde ndeti lelo ayena makamu susu Fongola nan plateau batu ba mona ke Sarato la déjà za awa azu mutu atie na se na PC Mbote na PC Maloba mais j'en profite pour dire un grand merci à maman Bijon Ketani la femme de papa Jean-Pascal Leka merci beaucoup maman merci beaucoup papa mais un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noema Bakalanzinga. Maman Deborah Lubanda, Kilo Bamera Calgary, c'est-à-dire Yvette Mbangu. Voilà. Moussala Tozo Banda ATK 09, Sarah Kianza Blandine Tatala. J'en profite encore pour dire un grand merci. Naba sponsor au Bazo Sala que des fois biso photo sokola mai. J Magique Adassa. C'est pour vous le femme. Moi Liboumoueza moi Gaillard, pour Liboumoude Zonga par rapport à systématique pour nos kodonga lingango bien. J Magique Adassa Yango. Je dirais aussi un grand merci à Madjabou Gospel, c'est-à-dire deuxième édition Ezoya. Bozalawana, Makambu et Gozala avec le bon Dieu. Azir. Oh, ils ont ma fout à bana mi bal le col à biso bato to boya choko. To boya choko, ma fout à nabiso ango. Fondation Sarato là. Merci beaucoup parce que des fois moyens de déplacement nabiso Ezouta a na fondation Oyo. Groupe SPL Lisanana Takaza, c'est-à-dire comment papa Lupango, maman Lupango on a pris mon quoi qui est au comme maman Lupango et papa Lupango. Madame Saratola Milito Olga Kabelo. Bonjour. Bonjour Tadi. Bien vêtue hein? La femme africaine hein? Namoni lelo makamoza minene namoni lelo il faut que des grandes dames bas solo là pour te faut vendre selanga ba grande dame ba grande dame te na fanisa ki nano ba chinois na kombi ba mais vendre selanga sko ba grande dame ça ba na place na salon VIP na pesi bango place na salon d'honneur lokola ba maman Nathalie nana musibu na pesi bango pe na place na salon d'honneur bisika boni ba konzi ba kota ka ba angelos ba bande quoi na nyonso bozala tellement belé des fois vos noms na maîtriser ngo pena bien pena te mais bozu siko ba kiti hein bo fani pena pembeni ya bato bango ba za ba kiti te bango ba za na ba kiti na bango na za très bien placé OK
bakita luxe yango wana nde ba grand prêtre mère ba femme avertie nde bavandeli donc mbote na bato nyonso tu mbote na ba abonné ya Top Media Télévision. OK. Mbote na ba abonné à Sarah Tola TV. Et puis abonné na biso bazala anonyme, ba commentateur ba benga raté mais balanda biso en tout cas. Na pesi bino ba mbote parce que chaîne oyo brozala jamais déçu. OK. Parce que number 1 ya chaîne oyo azana cerveau costaud. Voilà. Une tête bien faite, j'allais dire. Merci Tadi. Merci na ba vrai nanga. Ya nanga mama passa na pesi mbote. Obosa na rae wana Maman Mapassa, je vous salue. Maman Mapassa, je vous salue. Maman Mapassa, je vous salue. La grande sœur, fan puis la grande sœur. Grande sœur, maman Mapassa. Alors la FAP4. FAP4. Tatapo. Tatapo. L'influenceuse. Tatapo. Et puis comment Maman Kongosa. Maman Kongosa. La fierté de la RDC. La fierté de la RDC. Yewana mutabunda na ba ivoirien. Oni ba star ba ivoirien na suka wana, ba camerounaise, ba taka ba Lady Sonia ba koraete. Donc azabunda la fierté congolaise. OK. Donc merci na maman Makiala Kumba, Madeleine Aketa. Sol Mbemba la fille à papa. Namoni bongo Fatou Dukanti, Angelos Karwan, Général KS, Namoni Nani Susu Nabosani, Angelos Karwan Dana Baketi. Angelos déjà c'est à Kotaki. Ozia Massamba, Napesi Mbote, Madeleine Aketa, Napesi Debobouchab officiel, Bambote Bele, Bambote Nel désert Kanou, Sarah Abwele. Edouji Abakala, la Pamela Kabeawetu, Rose Bonga Sela Kikela, Papa Edi MK, na pesi mbote, na pesi mbote na président bébé, la présidente maman Nathalie, Bambote na Eskozali. En tout cas, Bambote na ba vrai, na nyonso. Na ba on atangi ba kombote peut-être que na bosani monoko beti libako. En tout cas, na linga bino mingi. Merci pena maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Yawe yangoana Amelia Mweba, la privado ya Orlando Domingos. Yawe yangoana Jenny Bet Industriel, moi si à Pembe, moi si à Range. Yawe yangoana président Charles Tamboué, mon président. Na pesio bambote belé. Et puis un clin d'œil spécial à l'homme selon mon cœur. Papa Diego Milito. Merci. Donc merci na Bochale, na réalisation kuna na machine. Merci pe na bon délivre monsieur qui derrière la caméra. Merci na bino tout hein bandeko bozo commenter, bandeko bozo soutenir Olga Kabelo en tout cas. Merci na bino, merci na ba sponsor nanga. Balobi moi si amayele mobala mayele. Il faut investir dans l'immobilier. Cité SCP Sayango Ezali, Yanana Takaza, Bosomba Somba. Le pan ezala na perte, le pan ezala na mankate. Au somba le pan le $100. Demain ou après-demain, au tekango 100 000. Donc profitez-en parce que ma part en peso mata. Donc ba offre au boto boye na simalanga bo profiter. Bo somba na ba prix au ezali parce que kalamingi te décalage à monene sala mapo. Pour votre information déjà. L'excellence Vital Camer et moi si maman ami d'achatir bazui l'excellence a 20 hectares maman ami d'azu 30 hectares ce qui fait 50 ce qu'on y sanga batuana mi balé ba sombi et puis bangba bandotonga quartier commissaire donc banda kuzo matabo welisa vous contactez en contact na maman Nana Takaza la femme entrepreneur. Derrière moi j'ai J Magique Adassa oezo taï basi. Et comme ça va normal. Nazana Azir oeza bongo mafuta ya bana mibali et puis nazana ma Jabu Gospel. Deuxième édition zoé avec force. Production ka moko oyo lobisara mbukili mobimba. Majabu Gospel et Zoya, et lobby saba journaliste, et sali saba journaliste et analyse, et lobby saba page. Majabu Gospel et Zoya, et puis toi la fondation Sarah Tola. Merci Nabatu Nyonso Obo croire na savoir nanga. Merci beaucoup Sarah. Mais la première question, moi j'aimerais savoir Sarah, est-ce que Bitumba Oyo Okoko Kayango parce que namoni
ba chinois ba kebele hein. Bakolinga buzoba wana déjà. Est-ce que yo okokoka bitumba o nanu? Tenga bakopa kolanga buzoba te tadi parce que nga na pesa bango devoir moko. Il faut balongola mitakala ya Karine na réseaux sociaux na tangi pe akombo. Oh mais kolongola mitakala ndenge nini? Loko soki ozala impossible. C'est que ba kokolonga ngate. Nonga na femme de valeur taka accoutrement nanga. Na femme de valeur. Donc pose à la moto yebi nzoto nanga pose à la moto ozalaka mobali nango ozalaka na ba passer nanga. OK. Mais ye mututo yebi yo vandi wano yebi nzoto ne. Délivre derrière la caméra et bien à la gratuité ba fouter la ngombongo te ba tutu ba yebi nzoto na. Donc toi ndenge monte nga na femme de valeur. Poye aluka alonganga. Peu importe ya batu nyos tu ba femme senso ya formé na kati ya la Chine wana po balonganga. Il faut ba banda ko sokola e akoma femme de valeur. Balongoli mitakala na e ali ba esko combat peut-être ba koki kolonga. Mais kabwe mawa banase. Mais babazana c'est comme tu le dis tout à l'heure la Saratola. Aujourd'hui avec tes yeux professionnels sur le plan spirituel, quand tu regardes la situation qui oppose Olga Kabelo aujourd'hui avec ma sœur Karine Mokonzi, toi tu te dis quoi en tant qu'une femme d'abord? Erio Zotalana no Babiloko et puis na sortie médiatique lobby, il y a réponse à Karine Mokonzi. Toi tu te dis quoi en tant qu'influenceuse, celle qui apporte en plus tous les deux questions. Non, ça l'analyse ya nyoso mi balé namba moko pona bitina. Mais ça na sali analyse ya nyoso mbalo ça sanga deuxième émission té parce que tous les deux questions non analysé na lobby koto je clôture. Tu veux te sentir mieux où pour l'émission? Tu na tout déjà parce que yelinga ba question ya dembala moko. Donc na so na salika analyse nyoso mi balé donc au ça sanga sous deuxième émission té. Wana okomi ko imposer au lieu au proposer nga. Té na proposer té exact question tout ninga yango pe na répondre OK deuxième émission exact pour non répondre première question à Olga non répondre pe deuxième au clôture. Voilà, moi j'aurais souhaité que cette émission ça reste juste sur réponse, il y a ma soeur Karine Mokonzi. Oh, donc, Etali Olga, je vais garder ça parce que j'ai des questions, eux, tellement ébélé. Donc, on va poser en une émission OOT. Ok, tu te mais dis quoi? Quand même, na Oezole qui la bango mbale, ils ont s'associé Nandoki. Barre tombé dans le sac. Non, il y a Nandoki entre les balles. Karine, c'est clair. Parce que tu as dit que tu as dit ceux qui ont moni moto, ils ont moins reconnaissance qui était. Il y a moto à sungai na vie, à mutu mabe, à mutu à mabe à Zandoki. Parce que biso tout oebi, combien Olga a soutenir la fille. Si Olga pas l'inga visibilité ma casa au cas pour pesa bon on est na ba musicien. Mais au moins atali que toi n'ande on absolument pas moi si aza chroniqueur na chai maboko na aider pas ça nyazung silanga retour ça ilanga publicité à business nanga. Mais comme mon ke mobala moninga respect et ça va ben sensé de basala parce que so tali ba insensé ya ba chimbwa na ende ba finga bato ata problème ça ba finga ka mibala baninga il touche toujours aux hommes ouais on ani ba touche à mibala baninga parce que mami na bango azana mobilité. Oh, mais Aza marié déjà ça nanda na mobali. Mascara. Ala mobilité. Ne biso pena to za na mobali obi ke mobali na ngalinga azate. Ye moko pene ngaza wana a vivre na mobali wana ma ayebi ke awa izapeka keba. Oh, et via loba ngoti mutozo ya azate. Et c'est biso ba to kosele maloba. Non. Et puis surtout zongi na maloba centimètre aloba kini fi wana akoki kokose la mutuli kamba bambeli yango pe alatisu yango na ba chimbwa na ya ba insensé mukili pe ndimi. Voilà ce qu'elle est en train de faire à Olga. Yango pa salaka na Myriam Wete. Yango na comprendre te moi si ondingi nini asaka ka derrière place bateau ba finga ba fi oh yeza kanda tikala nango. Donc ba latisa identité ya ki lesbien soit disant ba kabwana po ya linga bimana et puis à cause agaka o mobali na linganga auto kosa susu o mobala Olga linga ki on se comprendre. Donc c'est Aza izina ben sensé donc ya osarana te formatrice mais toutefois eza yete eza source source ben sensé c'est sa mère maman na ya botié au moins la fille t'as dit na nenga faute ngala respectera ba parents batu
Surtout ça, il faut... mais si on dit que makamon comme on sait la vérité, il faut que la vérité. La fille qui a finga Olga, maman naza azali tika nanda kwa na sa mère là. Bafana nanda kumoko? Maman naza wana. Ti azo finga Olga sa mère là. Apexate. Mais era mona sori comment il a bangondongo, maman bimina Bible. On ne se moque pas de Dieu. OK. Basara na nzambe te. Maman soko za mosai na nzambe, to remona ba signe et pas mwana. To mona bilembo pas mwana ke banda komina maman na ya komina changement parce que azaki mutu likolo mais le cas za maboka mosai na nzambe to moni changement. Il y a rien de changement. Comportement on les a toujours qu'on s'empirer. Ezo lingolo banini. La fille a boti insensé. Si réellement boti, a boti pas insensé. Mobali nae insensé. Sa mère insensé numéro 1. Voilà pourquoi qu'on éduquer la fille abimi insensé. Ce qu'on a simanae tellement zu ba fano azo dominer sur bango a créé a comme ici bango nyos tout insensé. Non mais une mère ou a kobota mwana nae elle abandonné facilement. Au sundoli mwana no facilement au kipaka été l'autre côté. Une mère irresponsable a 8 ans à éduquer la fille. Elle n'a pas d'éducation. Voilà pourquoi ba retomber nango azo salango lelo. On m'a dit histoire ya maman nae parce que t'as dit kolanda Bible mère wana simbarate. Soto bito sala analyse ya témoignage ya maman na longola soki 16 soki 14 zemi. C'est kazaki somo. Azaki somo hein. Donc la fille a répété histoire ya maman nae zaka copie coller. Yango veut vivre. Mais la vie est singulière. On dit insolence wana zanango. Impolitesse, mambuto sala, azu en nulle part c'est sa mère. On donne que c'est qu'on a. Maman kopé sa mona nika o yazanango. Voilà moi on répéter ka histoire. Yango wana peka o yazanango. Soki pa bota solo, yango pa opesa. Donc moi nané o azo mema wana insensé à lobi na biso musuye wana. Azane loko malonga opesa na éducation opesa mwana te. Makamunyo sezole kana réseaux sociaux sa mère azotala ngona misumi balé. Mais pourquoi pas qu'on faire arrêter ngo parce que sur la peine Olga bien aida kabino quand même. Ata ko raisonner ka aida kabiso na $1000. Tangu bashimwa ba pesa kate. Tangu ba relation to betela tolo ba pesa biso te quand même la fille aida kabiso. Pour nani? Bande des insensés. Maman na sora zaki moi si moko femme avertie mabimisa mwana na kati ya buzoba parce que moi na kotika la pena ba shimbwa na yewana basungaka e mais au mona ki ba shimbwa ba osungete po ba shimbwa ba mesana cop na bango tu ba mesana na mafinga les insultes et do basala pende kirimoko ya ba femme insensée entre bango mobali n'est pas insensé. Non, ça pas non. Non, t'as dit. Na soli ina pesa ba preuve nango na opesa. Maman no lobi non te bo mobile no loba non. Nazo ya malembe. Maman no lobi non te bo mobile no loba non. Attendez s'il vous plaît. Mais c'est parce que depuis makambu ya Olga Kabelo o e bandi même lobby erto yamba qui est à lobby ni maman akosaki. Kabelo Olga a dit ça hier donc à cotiser déjà na 4. Maman comment na existe. Ce qui veut dire que non quand ce qui ne konanga azo sala a s'appuyer beaucoup plus et pas maman. Papa. Mais moi je respecte trop le maman. Mais hier je vis son homme a fait preuve, il y a maturité, il y a autorité d'un homme. Non mais c'est ça. Laisse-moi finir d'abord Sarah s'il vous plaît. Au Koloba, c'est un homme. Azala qui peut être occupé hier. Elle a mon live à moi si na lobby. Arrête na live wana, kata live wana puis dans le média. À Kataki live. Non, ils ont preuve de maturité. Oui. Preuve de maturité, c'est moi si, naïe, a même soi-disant moana, une femme, ou même moana na maboko, na yo soi-disant au boto za na moana na maboko, mais aux finga na moana na maboko. Si moana automatiquement ça né grandi insensé. Tant il fait que ça moi si les live c'était au début, moi ça sali 3 heures du temps na live il était où? Et ça va bien un triangle. Mobala zale ka wana na ndako. Mabe abana mbinza ngo. Makamunyo so ba mimango kan na kilobeka triangle. Mobala zale eka wana na ndako.
mo bengango saneti okatsanga live les moments où ye falaka katsa moi sine live ezakiti live wana koma na ba wana te po déjà moi sine so bandi live ya oyeba biso tout esignalaka biso ngako so na bandi oyebaka anga benge déjà kata live na lingite moi ça sali live afingi Olga afingi mobala Olga abimisi soki silicone na bango soki père moi na solo na maboko as une mère qui insulte avec son abanga ta moi no te o amemi muta o respecter ta moi no amemi te bongo bino bata mokili eza batu yangle mobali naza insensé bon moni mobali ne so azaki mobala solo mais alongola a désorienta pensa moi sinaï. Mais à l'ongola moi si na ba bêtise, sa femme est derrière le bêtise. Mobali na ya solarana ba pédé wana Maroc. Akoka pe ko benga bango à partir à lelo bolo bela suma kama moi si na te bo finga na kombone souste. Asala ngote pourquoi? Eza ko pour mobali ebi ke na ye pas vivre na sima ya ba chimbwa. Ba vivara bongo, mbongo ebimara wana. Azana chote, est-ce que mobali na azana un mot à dire? Maman wana azana un mot à dire pas moi neta? Pour maman, elle déjà maman a fazer. Tena ninga faute, maman Karine penda fazer. Oh mais je te dis, mobala bala moi no te kande ngane na zabo na papa Diego maman bisa yo fa na ndaku na ngai banandeni. S'il vous plaît. Respect zaten? Fazer c'est trop fort. Oh. C'est trop fort ça. Papa. C'est trop fort ça. C'est trop fort. Azaki na ndaku moi ne. Moi na nena mobile ne ba ola na chambre ya zola na salon. Respect zaten? Siko moi la kangi bisaka ki okota libala. Maman pa kangi bisaka ki. Oui, que na habité ce qui valeur pendeza donc bon ozola maman na tanda ko ezate bon comme ko tambola na elora maman mo ka dessin animé bazo télécommande na télécommande donc ba keno na ndaka mobalo abali mo anote quoi tout OK respect zate mais moi na autobota sikafo maman zala pona kozwa ka soin ya mwana ya mwana na moi sina soin zate parce que abeteli kake soin wezo mona na te kobota liboso parce que zaki kobota liboso c'est que maman na ye ndependa aza base ya mal éducation ya la fille parce que ndenga sana maman ne place moko il fallait que makambo azo sana na média sala te po abanga maman za pour biso bana to araba hypocrite pe ngape makamso ezara Brian pasala ngo so amoni biso toza osala ta c'est la kito bima asala ngo na sima mais ce que comment maman na zaka siwana maman na soko kopekise makambo azo sala te pourquoi bango tu bakota cop maman dépendara na mwana yango ba parents so ibo gérer ba présent na bino mabe rattraper bino na futur bon comme ba parents o azana autorité likola mwana te po wana lo côté mwana comment dépendre na mwana maman wa dépendara na mwana asa baby sa vie na ye moko passer na gérer ngo tellement mabe que et comment rattraper eza mabe te lelo soki mwana azana ba moyen asunga maman na ye eza mabe te oui mais aussi sa autorité à maman te envers mwana OK parents aussi l'autorité que non je ne veux pas ça même si moi nazana ba million ya il reste parent ya ato futela nganda ko il faut natikala na respect nanga maman zana un mois dire te siko na ebité t'as dit tobenga ngonini batu basa isa su batu mokilité ya zolo bana Olga za mwa musala na tala video nenga banda ko sunganga oh yonde mwana musala parce que yo babinisa yo bayembisi yo bakotisi yo studio basalisi yo na clip yonde mwana musala likolo bafuta yo yonde mwana musala c'est les travailleurs qu'on paye et non les travailleurs qui payent son patron voilà donc mwana musala oteki service patron a sombi a foutu a pesi mo donc osomona mutazolo ba makamba zo maîtriser insensé tout fait tango muto aye ko sunga yo na tanga pasi aye ko lambela yo oh mwana ngai na lingaka oza na za fan na lambeli yo donc filmer lo bikaza ki mwana musala nanga po edaki yo mujakina ki lesbienne no niveau ko bima mukobo bebana ha oui ba rimer ka ndenge etambo eko bima yaya do ba rimero do circula que non yaya système tadi mais ya muete lesbienne te me ba comme ça que lesbienne
olongwe pa me yambala tise nyonso bakola tsaye yango bakomosa Olga tokomota la siko mujakina nde basukelela. Merci bandeko balandi. Ici sincèrement prenez vos chaises to continuer juste dans analyse oyo boye. Nous sommes les enfants. La question que je me pose, yo finga Olga femme respectueuse. Olga tazelongi mabe aza respectueuse. Atoleke na kitoko, atoleke na nzoto, ataboye na oleke na alekio na mbongo aza patronne. Yami balé aza femme de valeur. Différence ya yo na biso ezaka ke mutakala oza mwasi mutakala mwasi soni femme sans valeur au maudire génération na nyonso ya bana na otikeli bango au pauvre. Différence ka yangwana. Bandeko balandi ya Sarato la télévision, bandeko balandi ya Top Media boyende tozo continuer na émission na biso. Sincèrement lorsque nous faisons des analyses awa botalaka ba émission oh bien bolanda kayango du début jusqu'à la fin. Ne venez pas pour insulter. Tu vas insulter quoi? Parce que ezoko monana noir sur blanc, il y a makambo biso tozo koloba. Et puis ba rumeur oyo et ya kaka na réseaux sociaux et sokola makaka na réseaux sociaux. Mais je vais poser la question na Sarato avant tozo audio. Entre maman mobali nae na mwana qui est censé de respecter yakobanga les autres et qui est redevable face aux autres. Entre bango misato. Non, bango nyonso baza important. Bango nyonso baza important. A respecter mon nae, a respecter maman, pa mobile nae, a respecter batu nyonso. Donc a ko respecter batu nyonso, ata pona bango akoki ko abomba ta manzaka ya comportement na yo batu ba ebele identité wana batu identité na yo wana batu nyonso tu ba ebiango abomba ngwata et ça la bien pour na valeur ya maman na ye ya mobile na ye et puis voilà ce qui belle famille na ye je vais dire voilà et bandiko balandi boyende Sarato la okosunganga nazwa na téléphone na luka moye topé sabino nanu kapana au téléphone nga les audios oh maman tout ça l'émission pourquoi batunya so ba comprendre luka pana yo mo mtu sana Sarah ede ngai nazo te vidéo wana ngana na ngote Sarah ede ngai vidéo wana na ngote vidéo na yo za na ngote Sarah ngana ndeko no mobile ede ngai te servir ngaka na ndenge luka vidéo oyo tindele nga wana. Merci beaucoup bandeko balandi bientôt banana lien wana nga souci nanga ezalaki na banana no na lien wana parce que awa na kana moi difficulté ya connexion par rapport ya limité awa maman toyo kananu d'abord obandi kwanza ya michompo ya kati nzote fo ba peringa pomona mwelanga mbango lubana c'est là yo que fumwelanga mbango yo que fumwelanga mbango lubana nga oto kosa bato ati yo que finga bato éducation yo imbécile fio za na makwanza oyo yo pa roba mulayo ane lokola mwana lata ba roba milai na sala clip na yo na kata kilot ozaka wanati clip no na sala ngana ba kilot mikuse bebi kulera mpende na yemba bo kulera mpende na po bato baye bango faux clip ya mutakala public so beti na Google mutakala Karine Mokonze bimi. Est-ce que yé pas Olga mona nzoto ne fala clip? Non mais na yé mutakala neza libanda wana za ka télévision siko face à face boye te ya mutakala neza ga libanda. Donc pour Olga mona ngo yo senga ngo elote et puis muto finga mutu mukolo plus âgé que yé maman bana une femme mariée une femme responsable aussi mutasunga yo lo bane pe imbécile yo. Cette fille elle est mal éduquée hein. Tu comprends pendant tout ce temps. Arrêtez l'éducation maman c'est sa mère. Pendant tout ce temps oye azo finga. Maman naza. Les Chinois sont tout pour la que non arrêtez. Les Chinois baza ben censé formé par elle. Sa mère premièrement azawana zo mona ninga zo finga. Maman na une base. Maman na yemoko azaki insensé na passé. Aboti insensé, azui temps ya ko éduquer était et puis so yé pas boti. Moi na wana ko éduquer était insensé à l'avenir. Quel niveau? Sans éducation. Donc ngako to solo bina na kwanza saki na kwanza ya michompo ya kati nzote fo ba peringa pomona. Mais nzoto boy. C'est là na ndako na olata robe na lata kilamba na place na odo na clip esenga na kata na kati. Ce qui n'a pas émission, c'est que c'est long place. Yo osa condamné.
À vie. Yana mutuna kaka etadi. Condamné à vie, ça veut dire Zéana mutuna moko. Yango place moi sur la salle émission eza kikuku, eza cuisine, eza wapi? là que ça on entend. Ah. Oh, ndeti za mbetu. Et kuko ba mbetu basala awa mbetu. Oh. Eza mbetu. Omo te eza canapé to eza nini non en fait? Asa na mbetu, asa wapi? Mais ndeti mbetu nini? Ndeti ba coussin ba oreiller non? Ba kitchen il faut ba comme na mbeta mukebo peut-être les chambre ya ba visiteur. Ba ko sala live na chambre na bango balala raté ça va. Tadi. Te ba ko sala live na chambre na bango balala raté. Nang yondo zano ebi chambre ne bien. Tanga place bando fouté là. Te eza ya ba visiteur peut-être. Peut-être eza chambre ya ba. Ya la tout la mbala tu pesa li pyjama. T'as dit, t'es pas pour répondre moi bien, expliquer là. Eza par rapport à climat mikolo kuna moi malili de comment il faut là tamelo comment ça la moi nini. Oyebi ba makako to ba la etabala. Ati makako. Zambi wani. Ko ça l'impression mon postnatal. Oh dépression souka. Non. Oh la bali oh teni nini on zamela ngai. Oh teni nini. C'est là. Et puis so tale lobelo di bato bazara abandi liboma sika. Nde lobeli nae. Et puis elle est déterminée hein. On dirait ça na problème mutu. On dirait ça la dépression, on dirait je sais pas. Ngana tout naka membeto nazomona o 1m20 ezabetu. Po eza ba visiteur. Kolongwa awa ti awa. Eza 1m20 mbeto. Sko eza metu. Eza ba 1m40. Eza 20. Ah 20 cm place à moki. 1 mètre et bandi a ti place à fandi. Non, do moulayi na ye ndeza 1 mètre. Mais boina na monene na ye ndeza 40 cm. On a mon minisi. Siko na bi etadi. Zena. O pyjama. Te na moni te mali les akimo makasi. Siko bon na mtu. Azaka na makunzalien. Te ça. Atolobela makambo ya kabelo. Kasi te na mutu eza nini tadi. Est-ce que vous avez ba reste ya kabelo ya Olga et tira ikunate, je sais pas trop mais tiens la lumière, moi j'ai un problème de vue. Tala tadi tika makambo ko sa ba lumière. Sko chamba ngo eza kikuku, eza loka cuisine na ebite. Peut-être cause à dépôt. Dépôt hein? Dépôt côté baba ceux qui ba visiter ba ye ba ko ke fanta. Mais ngana bino bato ba tembe so sala ba live pour ya ko répondre ba Sara mais ozo répondre Olga Kabelo la makuzalienne la mutu. Oh siko to za ono la angla canapé poto yeba te siko so eza canapé tadi o canapé moderne ngana bi pe te canapé aboyete ba maboko nango ezabo. Po na yebi pe eza ba canapé mususu ezalaka air moko ikoko mambetu air mo pe kiti mais oyo sincèrement je sais pas ezimi banate naza na maîtrise nango te to yo kanang pardon wana pe analyse nanga naza osala soki na émission esengi mpe nalata bongo dans selon place yo oza condamné à vie oyebi problème wakana na nzoto alors ko pousser ngate po osambwa nga osambwa modèle ne yango na kokosela bato makambo sentia lobaki yango abi oza condamné te mutu so azolata maputa abombi nzoto aza kose respecter yo soko oza bulo oza femme sans valeur oteka mutakala pona succès mutu nyonso tout te oh netinga na condamné a robe mais so sengi na nyataka robe wana obombaka moi ba makwanza na nzoto na makolo to ndenge nini yango na lobi c'est que to lo baba basi bakondi basi ba député to balata ba robe ba bazin riche cher ba bomba makwanza non ba se respectaka bazo batela nzoto na bango parce que babi nzoto mwana mwasi et ça temple à Saint-Esprit. Il faut respecter premièrement la Bible. Ndenge yo lati lelo pour répondre toutes les femmes en panne. En panne. En panne. Merci beaucoup. En panne t'as dit, nalo kwa yote. En panne. Sukaka pour na sito sola qui avant émission ebanda.
osalisaka na elo depo nga na belle famille na ngai bayebisanga Karine kofinga kate kosala betise te me eya mosala na soki moto asaka ye na yo kotika ye te mpo ezalaki o bamonake lokola obali basakana na te babeti obeti ambo donc ya ça s'appelle la belle famille ben sensé non kokota no ba belle famille ben sensé donc autorisation pas belle famille ceux qui babeti beta on beti donc aujourd'hui nous avons tous compris que ce qui s'est passé bazaki na bango moni kena saki ona mobali pas na sima donc ba corda et beta ba corda na bango ye ya on a saki yo appelle à mobile neza triangle na saki yo baba ne déjà beta donc ce qui moto ko finga te mais ce qui moto aye ko beta mais tout au début elle a insulté afingi ozo comprendre ta dit sikoyo mibali il faut boye barabasi nini boko bala kolanda mwasi na kombo te lobaka penanga do kolanda mwasi ndeko nanga ta dit so lingo bala mwasi kolanda mwasi pona kombo te merci c'était beauté te taité a obotelo ben sensé a formelo ba brigand na ndako a formelo ba shege de femmes irresponsables comme la fille hein. Donc à cause de ça qui est insensé oh ya za copie kola pesi na bana c'est malheureux oh là famille nanga obo bimisa bitata ba yoba ba sanga sanga saka ino kuna abeti yo obeti pour te dire que ba te bele ba profiter la moi la la mukakena oui bébé oui bébé wana déjà aoloba mobali nazaki na wana bébé wana nde mobali aza na wana bébé wana aza ya bébé ya mwana te tadi mobali nazaki wana eza triangle voilà oko kasko deuxième toyoka nano deuxième là où et si l'éducation ba mwana ki zenga da mamango yo no matelo muke no yo c'est yo no comme ça na niveau mo yo faut bando regretter ka live wana yo ko maudire jour au sac live na pour ko question na sala ngote mbenyo so exact donc comme ça na niveau au maudire jour wana au maudire live wana ba tumatinda ki o sala live au maudire ko ina bango donc comme ça na point wana si on t'a bien à continuer de répondre ou bloquer mon temps parce que ça c'est l'intimidation. Intimidation. YouTube a fait au Zika. Bato au tindo au kosa yo na boma yo. Elle promet la mort na moi c'est batou en public. T'as dit. Et comme ils sont moi. Comme ils sont moi, yo bomande batou. Ah bon? Sarah, on a un commentaire te pardon. Na commentaire te. Batutu bayoki. Batutu bayoki azo annoncer mutuliwa. Ozo promettre liwa et puis en public s'il vous plaît. C'est très grave. Soyez prudente ma sœur, même à ta kanda, même à ta nini, soyez prudente. Et puis c'est que nous apprenons que makamdeza na l'état Olga Fundi. Ba onyo so ba kende potana. Et si l'éducation ba mwana ki zenga da mamango. Yo no matelo muke no yo c'est yo no comme ça na niveau mo yo faut bando regretter ka live wana. Yo ko maudire jour au sac live na pour ko question na sala ngote mbenyo so exact. Donc comme ça na niveau au maudire jour wana au maudire live wana ba tumatinda ki o sala live au maudire ko ina bango. Donc comme ça na point wana. Si on t'a bien à continuer de répondre ou bloquer mon temps parce que on liwa pour exemple moto yo au Zika. YouTube a fait au Zika. Bato au tindo au kosa yo na boma yo. Na YouTube o lelo simba ma mi so pensa ba papi na kuzo o lela na ido ko kanu makamute. OK. Si ko ba kosa so va na bato kosa ni ko chamwa mutu e ba mono roza mwasi. Yo to benga soleil. Live na salle yo to benga soleil levant. Na peso so mo soleil enregistré ki yo. Na o ki so voice na yo. Na yo qui s'appelle non dengo le la soleil na chelo na si mais ce que donc a commission na ba maman na nyo sur la Chine ben censé ba comment enregistrer donc c'est que o commission ba saleli o commission ba saleli donc il paraît Olga a bengi parmi moko ya ba fan na ye po bato bazara na ye pourtant mususu apesa ye conseil toi apesa ba c'est que non c'est pas la peine
insensé soleil wana pe enregistré. Pour moi Badou, moi Badou quand na émission vérité soleil ben na yebi sauter pour au tiko bengé mais émission vérité enregistré que on a appris ça on a BBC. Donc elle est consciente que donc avec ça kana ba BBC. Et là nazo zela bato bino botikali. Surtout mon Jacques na yo mkwango ko benga ngate. Ko benga ngate bato nyonso ba benga ngai no sala bango ba live mais mon Jacques na juba ko sasa yo ko benga te. Po misuno ezomona. Mato ino ozo yo kande ba sala baninga jour ango ko mekate. C'est triste. Soleil enregistré qui on a na audio. Et puis tant sala baninga boye bango ba opekisete. Oui, bazo pekisete. Comme la bino. Bazo pe enregistrer les batou. Donc ils sont au service. Baba boy bango tout. Quand on a fini Olga boy, bango tout baba boy. Après Ogobe Nganga, papa t'a dit yo na émission na yo bolobela Karine, Sarah Wana, Karine Salenine. Est-ce que prenez d'abord le temps de parler avec votre sœur? Est-ce que Bisso... Il y a eu un soleil il y a 10 jours. On l'a dit soleil. Nachelo na se. Karine na lingake o yumo koloba. Karine za ser na ngai. Na lobela ki kutu Karine te na live na s'adresse ki na ngana yete. Est-ce que na mona Karine nzela na bete kara. To kopesa na mote. Elo ke section ka mikolo comme femme de pyjama. Et ce pyjama pe ba le kana on émission t'a dit. Oh mukili bo mezo tala. C'est normal. Qui dit bon live, dépression post-natale. Benga ki ma Charlotte, ndemo lo bina solo benga ma Charlotte ko cité. Donc ko ça peut te benga maman. Oui, ko benga ki. Njoka benga na maman. O bandi la kai lo mo mama, ngatem na misa photo na internet. Mama ngatem na bibisa. Mama ku te bisio mama olobi belé. Donc maman wazana est au courant. Na nyonso. Donc Olga pas benga mama oyo. Mama chasse pianga $300 nga saka ba jeter. Nga na beagaka te. Nga saka ba jeter. Pesa ki biso officiellement. La live na l'état. Maloba ya mokolo mbongo ya. Ezango yo. Ta bangali nga ba jeter. Nga kaza kutu kena live lobby ba koko tsango ka kuna esili. Ana bien te poko na kena kosa te na obandelo langage asuka mama execu avocat. Mama lobby mwende ngozo lobo obandelelo moko esali ngamawa. Esali na ko aneti na lela. Po modelo bandelelo moko ya pia pour la kisanga ke yote mto bimisa photo na internet mais mama eza prompto za mwana nga. Tika ko continuer ko lela na ko moka moteme ebeta na ko ka estomac. Maman cherche à grave frapper. Avec l'estomac. Maman pendant beaucoup de temps, pendant des heures. Tala, au moins moi sur. Copie collée à vie à maman. Ouais. Moi, on a qui peut sortir. Langage maman no beno ya wana pokata. Maman lo bano bongo. Maman yaki no na téléphone na boyo zo ki no na cuisine ngala ki na cuisine c'est la rita libéron. Oyoki. Donc maman zana e wana. Tout ce qui se passe, la maman est là. Yoka. Allo bino bongo e passi so na côté ki na chambre à Lali. Ava côté bino ki moté me beti abi pour modèle à lobby au ceinture que donc ngamawa ona ayi ko pesa do rapport maman te lote pour wana ngana calculer côté donc yo na ipso vérité yo wana na souhaiter là ma bête si on s'en na souhaiter là on peut malamu na posi yo bena souhaiter là yo zéro côté okuphobique yo penza adi donc yo bena souhaiter là zéro et compétit ne souhaiter na ngepano donc ça na souhaiter là ki o mabe na méchante so pe na koso ki na souhaiter là ki o malamu na kosi parce que et le koni yo souhaiter là ki o mabe ta souhaiter là ki o mabe parce que mobali na ngamta bengi bokala mon amour on a vu que tonton presque nta bengi mbali na nga père a bengi nga père nga katsa nga live nga vina nga live nga papa vie tonton pas ça nga me bali tout le monde kuna pardon Sarah naza besoin na tuna
mutu moko boye o lobby a pesa ki okolia o pe lobby bozaki en collaboration binomi balé bobo sala ki pe makambo emonani pe na miso abato eloko nini ekokomisa mutu akomati ya ko bando prononcer babiloko boye na ba etando ike parce que jusque là nana yoki place ndeko oyo Olga Kabelo afingité na ibite et loko ni ekokomisa bato tina ba niveau oyo Olga no afingité Olga no afingité en fait manque à éducation. OK. Et puis azana dépression ya postnatale. Ya ça etungisaye etungisaye na ba problème belé azana ngo parce que même kolongone na ndako wana aza instable. Azo répéter histoire à maman na za peka fazer. Aza fazer. Pour lelo so pena mobile wana babeba ni azongi fazer. Muto azola ka ndako wana so na kombo na ye ipare babebana. Ndako akoka futa te azara instable. Donc azaba nda fazer à makila. Vous comprenez? Donc c'est compliqué. Yango moni eloko ane landi maman na etina ki mukolo maman na zaka fazer sans domicile. Maman mukolo ndenge wana. Comment vit? Oh. Yo. Je sais que maman yela inga téléphone bazana ye wapi. Bazana ene kukwa bikoka ndako na zomona to e bana forme te soki mbetu soki canapé na on comprendre ngo bete. Batuneka nde ba oyeba soka sali live en place ni. Mais asa na Suisse to na Belgique question na zolinga na yeba. Tozo yeba te biso nyonso. Ba période maramani ke bika zola na salon mujakina. Biango maman nani alobaki. Domicile ada domicile fixe. Yango ki no luka ba cotisation ba sangisela ke pozo ndako ki no senga susu aide pa Olga. Atala ta maman na tala tate ke $1000 wana e daka bango po bazwa isika. Et ils ont appelé en sauté. Maman Chacha, moi bilamu $300. Pêche makuta. 300. Na lingi ba problème ti. Merci. Voilà, bandeko balandi émission on a moni toke boye na suka mais maloba ya suka e kozale pa ya mama Sarato là et loko nini lelo batu bakoki ko comprendre par rapport ya makambo banalize to kiti to mati et loko nini bako comprendre lelo par rapport ya passage na yo pona ko luka ko recadrer babiloko ezalaki na nzela te o ezosala passe na miso ba mama na ba papa ebele. Non, mais Batouba, mais comprendre, il y a certaines personnes qu'on ne peut jamais faire confiance dans la vie. Et oui, et on ne peut jamais les approcher. Baza Batouté, le quoi ndeko à moi si. OK. Aza moto cause à pembe. Aza ingrate tout fait. T'as dit ngana eda trop. Yopé. Na ba moment souffrance de nyonso, c'était moi ngam na sa émission na soutenir rien. C'était moi. Mais elle a été toujours ingrate. À 100%. L'ingratitude n'est pas casse mingi ou ta na jalousie. Soit comprendre que ah ouais les kingai à salangosko que toi salango jalousie. Voilà. Et yango moni yé pendati mukolo ye soaroya. To se karaté. Na ebi déjà qui elle est. Donc bateau bazo continuer koza na e mukolo comme la bino bo benga te. Po bo mona. Bozo pekisa pété, bozo encourager. Na tour na bino pe biso to saka analyse to ce qui to matière. Ndenge maman Olga donc yé moko que pesa biso matière besoin. Non côté la montité. Donc voilà to za maele to e babana ni to luka to kotoyer. OK. Ba relation ni to linga to sala na bato. Oyebinga coach O Masokovic, coach Kovo. Tango akoma ko créer ba problème. A futela ngambongo pa bato ba finga nga. Mais natikala o répondre été. OK. Répondre a été. Répondre a été parce que chaîne nanga, la chaîne commerciale, ils en a besoin il y a ba promotion na batu. Ils en a besoin ya batu ba ya ba ça la publicité. Alors peu importe ya ma ba ça linga na moni na comprendre, son à répondre et bon manga ba marcher. Ba marcher na yo. Sur le plan professionnel, au tikali professionnel. Au garder silence. Silence tabime yuma. Sko nga son a garder silence na lobano son a kuta une occasion on sani. Non loupé oté. Voilà, na yo kuta sko une occasion na yi. Dossier na esko y en internet. Et senga ke tata pa bomele moto a contacter nga. Avec beaucoup de courage na bano rappeler nga bio tinda ba finga mobile na nga sala kaoni. Asala kaoni. Mafuta na yo e bebisa mobile na nga na tindeli yo photo lukele solution. Ozi opesi bato ba poster ba finga mobile na nga asala kaoni. Pona bomelo moto faut futanga $2000. A futanga 2000 na bomela pe moto te.
la kisep na mama na face na la kisai moni mbongo no tindi na zuya ngoka ningo futaka batu mbongo basani bafinga na côté là était tanga meki otinda batu basala nga be mission na déclencher na bimisi na ba preuve a bato mafuta ezikisa bango pona zaka nango nga zaka na bola ba mafuta ne pola na ndaku o atindaka na tikala opakola ngote mais na boya ko kobimisa ngo pona ko batela ba azir na okena bango combien d'années mikolo ebele bambula ebele. Est-ce que batu baebi azir baebi ko na ngote donc pourquoi parce que ils ont monde à business bakenda nango bien malembe on a test que ngabi et puis nga finga été natali sai ka ba mafuta no bebisa ba client na ngebele ngam na maîtriser bango luka moyo régler ba compte na bango zungisela bango bambongo juste ça. Pourquoi? Parce que lobby toyebité c'est pelisa koya lobby et lo moko boye koya lobby kuna mais mutu mobimba batu to bandana bango okoma na sukate. Écoute coach Kovo écoute ezaki ayaka promotion mais ngasko na batu nanga ona banda na bango ti lelo ebiki na zaka na bango na boa ka bango to banobe banandeni ondeni hein l'ingratitude est condamnable. Merci Tadi. Merci. Voilà bandeko balandi ande to sukisi émission na biso un conseil. Regardons tout autour de nous. Nani o nazo embrasser, nani o na lingana kotisa et pourquoi ozoko kotisa. Mes frères et sœurs, oyo tozo kezalaka juste les exemples pour to laksabino combien il faut kozalaka reconnaissant face à face yandeko oyo akabelo même ata 50 francs congolais. Même ata nandeko o asomelo bouteille ya mai eriozaki na soif. Jésus-Christ soit y était au kutana na bino lobby. Mais nazo la cabino juste après cette émission, tozo sala siko maman analyse mo bangé na analyse etali maman Olga Kabelo par rapport à matière au tiko kota sikoyo. Na ba audio pe na ndenge ya sketch toko bimisa ngo pe toko lancer yango. Mais pour un respect à Moussala, on n'a pas les trois, on n'a pas encore le temps. Ya koluka ko bimisa ngo bon de livre Kabolanga na Saratola. Tokutani balasini. Merci.